quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe, Bungefezo, Ngalano, il y a Sika. Avant que Bandele Tonga, mais vont à Sika. Il y a un moment que Congo, il y a Sika, il faut s'imposer dans Katamikili. Congo, il y a Sika, c'est super. J'adore le Congo. Maurice Premier. Babi moi mon balé papa oh tonton oh ba kombo nyoso na pesa ye ndeka na lobaka Maurice Premier Congo ba Congo zango babi Congo ya sika .com Congo ya sika ya Maurice Premier. Les jeunes patrons de tous les jeunes de Scandinavie, les jeunes patrons Kaskito et l'ongo na équipe na Mobimba, Anderson les grands Sédois na ba o nyuso basangani pona kotombola lokumu Scandinavie, poteza Paris, te poteza Londres, te poteza Bruxelles, te dit véritable poto ba Scandinavie. Ici Stockholm, boyebi le dieu ka watombola bendele, atombola Scandinavie pe yeba na pe lelo ba pesa ka fierté à Scandinavie. Ici Stockholm, la grande soirée le 27 novembre na Katiamboka, Stockholm. Organisé par Kaskito le jeune patron. Soirée Zaraka Moko. Oh, soirée anniversaire Kuna. Oh, soirée Sokia Makayabu Kuna. Soirée Zaraka Moko. Boye Maurice Premier na Kozala. Ne Masoyo Kozala professionnel. Les boss Maurice Premier, place à Zalaka, il y a du sérieux. Petit Oyo. Moi na Mobali Oyo. Kaskito. Atombolaka lokumu ya mboka na lobite na kotika masolo te na simba yango etelema liboso etelema boyebi ke masolo nde ezala na kati ya Stockholm po ya solo bayeba Scandinavie fo bana na kati ya Stockholm na kati ya Suède Norvège ba logique ezali masolo evanda bana mbongo na kati ya Norvège mais Stockholm nde place masolo ezalaka ba prêtre ba Norvège ba prêtre Danemark ba prêtre Finlande Namboka 007 partout Mombo ba prêtre place dans ma solo ezalaka ya mwana telisi donc le 27 pour terminer année en beauté avant ba soirée mususu banda pour kofungola moi ba fête ba festivité ba fin de l'année Kaskito le jeune patron le seul et unique est-ce que yoza bango asali masolo nezaka toujours qui tokos alors on a l'habité et qu'on a la beauté fona simba dans Maurice Premier, les Diego Kao, Talaka place Yozalaka, Nde Masolo Zalaka, Anderson Fay, alors bi place Yozalaka, Masolo Zalaka. Ici c'est Stockholm, mais comme il est là, comme moi, Sangi Sabatou, avec système Toyambana, Toboyi, ba polémique, Toza Moukie, Nakata Scandinavie, Moutno Sayebani, Asalaka Nini, Ozanani, Ozakanani, capacité de Zanini. Ici c'est Stockholm. Masolo Oyo et ça la soirée Mobimba avec Moulopo les grands maquisards acteurs à film Akufa Kate artistes Oyo asalake lelo Oyo ba mususu pe ba bima ba benda na pe ba bima pe ba ke mablikolo Yemei asala JDT asala masolo avec album Nezia Mikolo alobi akosepelisa bana Scandinavie. Scandinavie c'est là avec la belle fille longue jambe. Claudia Bakissa la longue jambe. Bokomona nde masolo kozala. Soirée VIP avec des démonstrations de bomona akaka toujours. Ici c'est Stockholm, ozana Finlande. Ozana Norvège. Ozana pembeni wana kaka na Danemark tokokuta na le 27 Maurice Premier kozala wana masolo eza na ndenge ya mystique Congo ya sika eye na matos ya mystique bino ba oyo lobaka Congo songi Congo eloko ya faible boya tokuta na système ya koyambana poto tolongola ba salité totombola Congo la biso na activité culturelle. Ici c'est Stockholm. Masolo le 27. Numéro ya mwana bobenga Kaskito avec toute l'équipe Anderson Fay na mwana mobali na bombi ko bazobima. Boko mona place maman Mwelu le capitaine de l'équipe journaliste oya sala fierté na kati ba Suède mwana mobali akotika la mobali akobima. Akozongela masolo.
mama mwelu mobali akotika la mobali di masolo petite sœur na ngai amani mega amani akoloba petit répondre bango petit akozala mwana Finlande akozala Alain Mwati akozala Mike Wiseman akozala Augustine Niemba akozala délégation de surtout ya Norvège tozui bis benga mbongo muki kozana kati bis ko mapel no ko zonga délégation Stockholm délégation Norvège benga Maurice Premier akopesa bino numéro mutako mabino na kati Stockholm pe boko zonga di Matu idole le gars Diogo Matu idole bana Scandinavie bana Suède akozala di Dani Nyama akozala di David Mukrano akozala presse mondiale système yambi to boyi ba séparation akozala di Fabrice Ndinga les galaxies de Scandinavie akozala mbongo nyota mapangi mama Jeanne oyo akozala di na famille mbaba akozala pona kotombola fierté ya Stockholm fierté ya Scandinavie Eric Photo akozala na toujours pona bilili na bino mama sage akozala place masole bandi tonto bambalasi okoya ko expliquer bango ndenge ni baza kolela na kati ya te central tikato sala lelo bakomi ko wangana bakopaka tambangu di masolo oyo eza ya blague ti panaking boyebi ke visako ekomi Kongo asike tomboli bino avec immeuble visako bozomona na kati ya lemba ba image karate ezali koya Kaludi répondre bango ba pete so na mulongo di zongisa ba jeunesse na mulongo tous les ba presse mike to kanga bango di masole zonga place yondo sala ka bango di to sala ba journaliste émission besoin ya polémique ya ba journaliste na tangisa bango ndenge ni musala ezalaka banani balanda bango te bokoyeba ba pete mike ba puka mike to sukoli balingi batia monoko système anyao tous les mois na kimadi bokolia manandenga mystique alors masolo oyo ezali kaka jour moko le 27 masolo oyo ici c'est Stockholm masolo betami kuna na kati ya mboka ya Scandinavie na Suède ba prêtre Scandinavie ba fondation ba association TKL akuna matata a TKL akozalana mama Pauline mama Loboko akozalana masolo ekozala na ndenge ya mystique mwana suka Edwige akoya ko sepelisa bino na ndenge masolo ngokaka ezalaka paka ewingi yokolo masolo di paka ewingi kolo bilamba yepe akozalana masolo liste ça tellement moulaï oya yokamite boy bakake le boss ça toujours trop chargé mais la lingi bino tout ba jeune na Norvège ba jeune na Scandinavie ba jeune na Suède ya Danemark aveza bende les drapeaux ya Congo na kati ya Scandinavie c'est moi Maurice Premier le digo kao mutabana masolo oyo ya ba événement ya ba soirée ya ba site boya na ndenga maleme sinote bokozwa mbrokoso masolo oyo za ya sekité. Alors merci beaucoup, rendez-vous à Jourwana le 27 jour moko avec le président de Jeune Kaskito et nouveau journaliste Tobomi Kombo la Eboyo ba ekalate tout signé un contrat. Alors derrière la caméra, tout le monde a maman Pamboli Anakibamba et maman Pamboli. Ici c'est Stockholm Tolobike, vraiment délégation ya Norvège. Bis ezali contacter Maurice Premier na kopesa no numéro ya Trésor le mignon jeune est-ce que yozaye loa business mwana o le plus stable na kacha ya Norvège loa business boyebi kaka yemo ko sans signature masolo ko legate Blaise Alingi café noir de la Norvège mariage lokola mariage ya Konge na kacha wa eleka et ça la ba succès avec la mignonne. Et masolo yemoka bimia lobiki akofuta ticket pour 3 personnes akofuta ticket pour 3 personnes yenani Vincent
Prince d'Achim, Vincent Prince d'Achim, l'homme qui a les clés de voyage de Bukavu, Vincent Kozala. A refuta 3 personnes et on a concours pour aux tickets na yo benga Maurice Premier oyeba Vincent Prince d'Achim. Et l'issous, bah prix petit nangai au meki la tindi à répondre bino moi na Mayele Valentin Mukouali ba mère nous à Paris ba Kozala ba mère ya Australie et pas ya Giliana Giligo Giliana Antonio et pas il y a Kristalova na katia Paris na Belgique na tozomona ba Pita l'homme de Hong Kong et journaliste Asika na katia français Love Lota Masolo et Masolo réalisation Congo Asika production na kin on a besoin de produire ba théâtre cinéma contacter Maurice Premier on a artiste contacter Maurice Premier pour produire avec studio Vision Salisa Congo na katia ba kin et ça Masolo ya business c'est comme une entreprise ba mindele ba komi pembeni to ndimo ki pona ko tanga to zonga na système Asika poto to ka Congo. Ici c'est Stockholm le 27 novembre 2015 na Katia Stockholm rendez-vous avec le président de tous les jeunes Kaskito et je serai là rien que pour l'honneur et la fierté de Scandinavie le Diego Kao tous les gars Talisa caméra na Katia Mboka Suède tous les